Mbote mbote mingi na balandi ya magazine Fantastique Info Télévision eza bongo molobeli na bino ya kombo ya Ndeko Bavon de Best. Toza bongo na République démocratique du Congo, ville province de Kinshasa, donc Kinshasa capitale. Toza bongo na commune ya Limete, précisément na 10e mairie, donc poids lourd, Limete poids lourd 15e mairie. Chaque temps, magazine Fantastique Info, ezo kitaka, ezo tambola plus ou moins na des communes, Masina, na commune ya Limete, pour na kolaksa bino route, oyo ezo diminuer plus tard, ba transport, ba embouteillage, et ko diminuer plus tard, et ko kitila biso pe ba transport par rapport ya route oyo. Route oyo ezo banda bongo de 15e mairie jusqu'à aéroport international de Njili. Donc, tout ça bongo na commune ya Limete, précisément na 15e mairie tosola na ba montar na ba habitant ya commune ya Limete, donc na ba lekinzela o ba yebi avenue oyo tokosola na bango pona koyeba vraiment déroulement ya avenue ba lekinzela ba lekaka avenue ba yebi lolenge ni musale banda pe lolenge ni musale kosila ba montar o bazo kumba ba yebi pe ba habitant ba yebi toko tia micro na biso ya Fantastique Info et pas mutunyo surtout apesa biso déroulement ya musala oyo ezo kende ndenge nini tokiti sur le terrain, pas trop de commentaires à suivre. Ok, président Betou Kangama, Tomonio précisément vraiment na 15e. Président tout n'a par rapport à projet oyo ya route ezobanda depuis 15e jusqu'à aéroport international d'Enjil. Message nous ezani to par rapport à ndenge ezomona projet zo kendenge ni. Non, non, ngai na interpellé ka ba konsipo ça la suivi c'est les dames la bien ti on a kolonga moi ndambo à la police de place toza na yo eza depuis na mandat ya liboso ya chef de l'état on a habité sur ko ki ata 1 km donc comme il sur de côté ya deuxième mandat kala moi beto ba betika ka mopanzi moko kokoma sur na la police na habité soki na asirite ke ti mandat je peux l'état nouvelle aussi soki e kati ata boko o nyonso basali nde ba buka ka batu etikala ka donc musala ezo tambola te omona ka butu basime ezo te kama ba de faire ezo te kama donc ezo tambola il faut ba consipenza ba landela ezo ça ne marche pas biloko ete kama na ba butu na fraude basime ezo bima musala etambola te. C'est ça le rôle nous interpeller par cause faut pas intervenir pour les autres tambolatés ça saute on dit bien depuis mandat après il y a chef de l'état Liboso deuxième mandat n'est qu'à partir automoni en kaka oyo papa kaka oyo yo moko moni kaka oyo mais babuka bato depuis premier mandat wana ti ata na ma exact to pembelete so moloni ba katsa mai oyo ko ba kenenga ba uzo ngapo ya masina ko ba banokende ko de awa na awa ikutu izo tambola te izo simba donc ko ba ko pensa ba intervenir ba mbate de l'eau va malheureusement santi. Merci président de la contribution. Merci ces journalistes. Appréciation merci. Mbote ndeko. Mbote papa. Ah, tomoni yo ofandi boye. Ah, précisément tozape. Aba tozali na 15e mairie na Limete na Kingabwa. Kingabwa, yebisa biso to ye descendre pour na découverte ya projet oyo ezo banda projet ya route oyo banda de 15e jusqu'à aéroport international d'Enjil. Déroulement nango to lolenge zo mona ezo kende ndenge nini. En tout cas, eza malamu. Makanisi ya mokonzi ya mboka eko makanisi eza makanisi ya bien. Malheureusement bato o batindaka bango basala na musala. Na minute oyo tokomi déjà étouffé makasi. Musala banda esalama kiti lelo. Musala ezotambola malamu te. Nasali lokola kufunda bango te mais totala makambo bato sala eza normal te. Sikoyo bakokanga kuto po bato oyebike soki yo tamboli ti okolia ndenge nini. Bazosala musala malembe po baliaka mbongo pe biso peuple tosufraka. Sikoyo tokosala ndenge nini. Bapolisier koto epai kokanga bato. Barrière baningi bon sikoyo nde namoni ke balingi nde babebisa mémoire ya mokonzi ya mboka. Mokonzi ya mboka yo tete continue kaka na musala na nzamba akopambola makasi na oyo initiative obimisi yango. Nous sommes makasi. La deuxième mandat, pour Nangaï,
namoni ke nzambe akopesa makasi mpo ozalaka likolo kotala nsima te talaka liboso ndenge osalaki loboko boye atuka nasepeli makasi me initiative na ye ya kobongisa banzela nde tomoni wi mboka ezokende ndenge ezalaki à l'époque ya lumumba ozali nde deuxième ya lumumba na soki na nga wana. Merci, merci chef, mais sous question ezali par rapport ya projet tomoni moi parti ndambati wana est-ce que ça va place musu babandi do ça musala ya motora moi parti tomoni wana ezaka parti wana basala ta place te ezaka place wana misali elinga kokambula mobimba siko tokosala ndenge nini nafundi bango te mais miso ndezo mwana makambo bazosala soki nanga wana. Merci. Merci. Mbote ndeko. Mbote papa. Kombo nani? Kombo nanga Mbuta. Nani? Monsieur Mbuta. Monsieur Mbuta, oza monteur. Oui. Tokweli ba monteur lelo bon. Yebisa biso par rapport ya projet de 15e ti aéroport. Déroulement yango ezoki ndenge nini? Bon, déroulement yango ezoki ndenge malembe banda basaka awa. Babuki batukuna na seti siko babandi batusha ata kutu musala te basa déjà ça fait 2 ans basaka soki na combien de mètres là donc depuis babuki batu banda ko ebuka na ki wana basali lo moko te basali lo moko na micho basali ya makadam de combien de mètres bon normalement ekoki ata 1 km te mais celle de 2 ans message na ezani ni pe message nanga ezake bakonzi bayebisa baingénieur bazotravaille bazobake bambula bandi bayeba na koacelere na mosala bazosala parce que bakoka koliela biso yango bane ebele me basufi babukaki bandako ya bato message nanga yango wana. Merci ndeko na contribution na Mbote ndeko. Mbote. Kombo nani? Kombo nanga Meda. Ndeko Meda atozapi? Atozana na Dimetri. Précisément na 15e mairie. Na 15e mairie. OK, ndeko message ezali nini pona projet oyo bazosala biso de 15e mairie jusqu'à aéroport international de Njili. Bon, leo nosenga ndeko nanga na yebisa nini na yebisa président na biso musala bakomisi sila na mango baluwaka mbongo so ozana 5 te okolika te mais déjà bosala musala da bosala précité bosala malemi leta tosenga président na biso Félix Antoine Tshisekedi ata la biso likambo pona likambo ya nzela ya sisa biso nzela donc ekomi bakangi banzela soki yavo likambo bongo senga 500 basenga 500 fando likambo tosa musala 500 francs ko tosandeni tosuka wapi siko batekinicien baosala bazomona te makambo bane bazosala batekinicien nyonso baomona me bon message no ezani na bakonzi message nanga na tinda wani pesa kisegedi atwana chilombo musala na limité za musala biete basa musala mbongo ni message nanga na tinda ayo essaie de combien de mois musala babandi soki basai 3 mois 3 mois 3 mois musala ici là. Merci de votre contribution. Merci. Bote maman. Bote. Kombo nani maman? Maman Mélanie. Maman Mélanie, tomoni ozoteka mikate na 15e. Parce que vous savez par rapport à projet oyo ya route et pendant 15e ti aéroport international de Njili. Projet ngo ekende ngene. Tomoni projet ngo ezokende nango bien.
nde babukaki bato bakendaki nano biso mpona biso tokanisaki ke baosala yango lisu te me tomoni ke mosala ebandi mpo kuna na kwe kuna na prince babandi deza koya tomona nde bakule babeton so basilisi kuna nde baokita boye na se nde balobi bakende ntina manjili baosuka wana baoyo mpe bawuti kuna baye okutana na manjili baosala bapon tomoni ke soki esili ekozala nango bien chef olobi nini ok mama Mélanie tokomelaki yo tomoni olobi basundolaki okasi basundolaki me basundoli te tomonaki nde bake peut-être nde basalaka bongo bake libela me tomoni ke baye babandi deza osala babandi de osala essaye de combien de mois oyo depuis babandi oyo banda ndenge bakuki wana ewumeli esko banda babandi ano emo ekoki te emo ekoki te message na ezali na bakonjo baolanda ya suka message nanga eza kaka ke nzela esalima nzela esali suka mpe na banzela te biso tonyongwama kameme mboka ya dolare komata tosufrir biloko toteka ezomata esuka kaka na nzela te me batala mpe vie sociale ya bapeple. Ok, merci beaucoup maman Mélanie na contribution na bote ndeko kombo nani kombo na ngai Jean Jean ndeko Jean tomoni yo précisément na 15e mairie osa ba transport quoi nasala transport yebisa biso par rapport au déroulement ya projet oyo ya nzela ezobanda de 15e ti aéroport nzela oyo tozosepela yango ozokomprendre mais eloko tozomona bakomaki na mabana bango ke passage interdit na passage interdit yango babandi kosenga biso ba 500 soko opesi moto bango 500 balexisi yo mais soko ozongi bakosenga toujours 500 tozosenga bango basa nzela presse bapesa biso place tosala mosala na biso bapekisa biso makasi soki te bapesa biso place basilisi biso mpe tolekaka na malembe. Siko musala yango osali ya combien d'années oyo bapénalize bino siko badate na bango ezalaki indéterminé toyebi nanu te mais évolution déjà esalami baosala bien tozosepela na mosala na yango mais baosala kaka malembe. Ok. Et en plus, nalingi na bakisamo c'est monsieur Jean, nalingi na bakisamo Maël Mouké. Concernant Zela Oyo, récemment ba travailler ba outil ko gréver awa. On a les acquis prévus pour foutre bango 15 000 mais ba foutre bango 8 000. Apparemment toujours connaître ça un détournement, ça c'est un de deux. Né ba ça elanzela ngo à 20% c'est 80% ils a lenteur mingi ça peut évoluer parce que ça a commencé depuis juin, si tout commune a mi-septembre, rien n'est fait à part moins d'un kilomètre où il s'est mis. Donc, ceux qui te l'ont dit, bien par rapport à travaux, Jean, c'est révolté qui oui, c'est révolté qui pour un mauvais paiement. Apparemment, le chef n'a pas de l'écosse, au lieu de 15 000 par jour, on fait 8 000 par jour. Alors, ça lui crée presque une semaine, à Zoyate. Baza pour avancer bien parce que Basali moins d'un kilomètre plus de 6 mois. Apparemment, rien n'est fait. Et là, on peut que ça la même ok, contribution, les années, message, les années. Bon, n'a pas cause à l'Icolonga, l'Ingaka, on a un bureau climatisé. On fait si nous sommes qui dans un terrain landa suivi. On dirait que nous avons mis ça, nous avons contribué plus parce que on peut si nous sommes salamate, nous avons besoin de makamozo salamate. Mais quand on s'implique, on sur le terrain, est-ce que réellement vous savez ça plus de 6 mois, moins de kilomètres. Éviter na ndengi batongela kanzela na durée ya 6 mois 180 jours. Par contre, on a moins d'un kilomètre. Ok. Merci de la contribution na yo na micro ya magazine Fantastique Info. Oui, moi aussi je remercie magazine Fantastique Info pour la couverture totale à la mission de ça et puis on a suivi mais à continuer toujours sur tous les plateformes digitales pour apprendre ça mon avis. Merci beaucoup. Merci beaucoup na balandi ya magazine Fantastique Info bao besoin ki libaku ya kolanda biso en tout cas beaucoup bakaka na kolanda biso bo s'abonner vraiment massivement vous avez information directe, information exacte au nom de Zoulika.
la République démocratique du Congo, capitale de la RDC. Donc, vous hésitez vraiment de s'abonner et de brancher l'antenne à magazine Fantastique Info Télévision. Au cas où il y a pour l'Andabiso, vous hésitez à s'abonner vraiment au Tikala, abonner et à l'email. Information de Kota aux Alamtaniboso, il y a pour l'information de la République démocratique du Congo, capitale de la RDC. Tobanda Kape, Tokomaka Suka, Tokomi na Suka, Franche Magazine à Bisso, et best, côté bye bye. Ici que je tombe de la Nanza Bolongo, Namba Jalofo. Seigneur, Seigneur.